notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Oui, salut fidèles internautes partout dans le monde. Bino bato bolanda la chaîne na bino Info 16 kande tebsak bino ke magi bokongo mwana mongo la suprême de la presse naza toujours wana pona ko serve de musala ya kitoko lelo tozaki ndoza na journée ya à la découverte toza ana commune ya Kalamu précisément na quartier Kimbangu 2. Puisque ça a Kimbangu 1, Kimbangu 2, Kimbangu 3, mais à tous Kimbangu 2. Tu remarques un peu qu'au Tambolana, le grand caméraman, les grands caméramans Damas, Ozana Sima, il y a caméra. En tout cas, bon s'abonner massivement à Info 16. Bon, vous allez jamais déçu. Awande et sika bon information, actualité, il y a malamu, nyonso mise en place terminé babi. Tous autres temps la bozo mon vous les bêtis ma casse dans journal elo. Vous les bandas qui depuis 5h du matin na sikonde toza boeto qui da 12h bozo mon matanga vous les êtes toujours ka ko kita mettre tambola tellement eza musala il faut ka to ça de musala qui toko merci beaucoup. Bon, on a toujours babi mère à Libanga, babi podium toujours. Autant na couloir il y a des amoureux. Au bateau babi on cala des amoureux, mais les lieux comme couloir andele. Na toza avenue ngende to mata na makadam ya Elengesa donc toza vraiment na ngama Kimbangu précisément na commune ya Kalamu. Babi toza pe bana ya mabela Kimbangu ba meka un peu ko expliquer biso un peu. On va tous en voiture les cas, voilà. Donc tous ça vraiment wana fidèles internautes pour na cause une image ya Kimbangu. Babi Kimbangu c'est Kamba. Kande banda lobaka que non Kimbangu c'est Kamba kande to lobaka. To tambola to ça un peu micro baladeur to un peu quartier Kimbangu. Bonjour tonton. Bonjour maman. Au PC biso kombo na yo. On s'est présenté et puis tout ça quelques questions pour tout le monde dans le quartier qui m'a venu Ngende. Ouais, comme on a Bélange Louye, na Vandi à Ngende, mon qui m'a vraiment grandi donc à GT. Donc autant on s'est grandi on a monsieur Zabé grandi dans so il y a déjà au botami vraiment na Kimbangu. On a botami vraiment na Kimbangu na Koli à Talara oza à souk na ngabani. Ce qu'on y a encore y c'est so pour na quartier na parce que ça quartier na ba tu ba kinda libanda kala bana Kimbangu bebe ebele ba libanda ba mona raté avenir ngé koma to monde voulait betande ba avenir ngé komi Kimbangu ba oka pe Kimbangu za trop de kuluna to ebité ba kuluna bazala kako ba kuluna bazala susti. Ouais, Kimbangu akala vraiment na Kimbangu le changement ezali Kimbangu akaliza so mbule beti ba mai revendre boité mais le lo so mbule beti donc to vraiment ko lela na Kimbangu ma vie à kuluna na kata Kimbangu na vraiment kala ezala ki mena ka ngo fiti na 2020 Kimbangu vraiment moi amélioration za nango si la vie ba kuluna mais eloka toujours déplorer et par beaucoup merci na biso commune à Kalamu changement exact sur beti même tour na victoire au monde qui milelo donc milelo Kimbangu beba ba mai poto dans son boule beti kutu na ebité sur robi matati na koko donc ya mwana vraiment obligé tozolela là-bas na Kimbangu tozo senga vraiment que changement zonga ndenge ezala ki vraiment ndenge akala banini. Est-ce que tu penses que monsieur le maire de moto akoya ko bongisa bino obe bino mongope bo sala ba salongo te puisque tant bozo ba koza venir to boza ingende eza avenir na bino est-ce que bozo rapé tonde ba ke ba samedi bo sala salon est-ce que bo sala rapé salongo mais normalement les maire yendi mta diriger commune à Kalamu
Puis commune à Kalam exemple subdivision. Au moins que ba chef de riz bazali. Il faut normalement ko bana ba chef de riz parce que yenda za leader ya commune aé. Ba chef de riz, ba chef du quartier bazali ba osala le woté. Parce que ba tout ba osala ndeni. Pour comment même yo zo sala we musala ngo bongisa bwe gouvernement provincial et télémelio parce que yo zona artiste osala musala na donc tout au condamné. Parce que yenda zali soka chemi beko ti pa oti na hôtel de ville, yenda en rejoindre après si ba chef du quartier, après si ba chef de riz, makambo ko améliorer. Mais changement ça a été vraiment. Ah d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Ni so lingo bakse suka po biso to tambola takaka. Matama vous les alliés ni so ko baksa pour na quartier na Kimbangu. Courant, mai, est-ce que Ezab m'a bien ou bien ils ont dérangé ma casse. Te voilà on a ko bakisa pour na suka quartier na Kimbangu pe venir na Ingende. Ezab vraiment le sous bien té. Mai courir beba donc il ba câble route comme au pola. Mais nga étant que moi Kimbangu to lingate que to peut ça toujours benné les quartier. To yebi que aussi mba toujours parce que biso ba na fumu Kimbangu. Eza ma belema mais donc quelque soit ba inconvénient ba désavantage, il a toujours ba avantage ça là. To yebi que dans kolo quartier peut ba jika ba libana ba comprendre que eza Kimbangu. Kimbangu ko kenema engela akaka eza ma belé. Voilà. To bebi ça ba origine eza ma belé. OK, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup abonné à Info 16. En tout cas, vraiment toza kakana avenue Ingende. Nazo continuer toujours ka kotambola, bozomona avenue Ingende ndenge ezali. Za na kadama elenge ça. O nyonso oyo. O nyonso za makadam ya elenge ça o ba otosala njela eke ekomi ti makala. Emati ti makala na likolo. Bomonaki batu bana ya komina kala banda ko lela pona nzela o eumenaki e bandaki banda ko sala ngote menjela ba to sala ngo bozomona circulation zone normale tellement vous la beti moi to gende ti makala kuna possibilité za te mais to tambuza bino comme ça bota la quartier Kimbangu makadam ya elenge sengoyo toza sur avenue Ngende to kena avenue Nyangara avenue munene oza na Kimbangu avenue Nyangara puis to sabino avenue Movenda. Merci beaucoup. Oui, voilà, fidèles internautes, à Toza Kakana Makadam Yelengesa. Maintenant, tu côté maintenant Avenue Nyangara. Avenue Nyangara, Avenue Nyangara, Avenue Nyangara, Ngoyo. Toza toujours na Makadam Yelengesa, Avenue Nyangara, Yangoyo. Tu côté Avenue Nyangara. Dans l'avenue Nyangara, bon, on a venu na commune à Kalamu na Kimbangu. Tout le monde est bazoté capé biloko to me campé ko zape ba interview ya batu ya batu ba umeli un peu na Kimbangu. Tout le monde awa malgré mbule beti bino otala ndenge so mbule beti ndenge quartier na biso ndenge ekomaka. Quartier na biso ekomaka vraiment ba quartier ekomaka vraiment kitoko malamu te pona nini pona ya vula. Awa toza toujours kaka na cadre à la découverte tomoni awa tomoni baba otumba dendo awa tomekabe ko yeba mukolo staff oyo tomekabe ko poser ba question par rapport ya commune ya Kalamu précisément quartier Kimbangu nini ya malamu nini mbaka mabele oyo ndenge nini banda koleka ça s'est passé comment lelo batuso ba kena na identité mabe ya Kimbangu to kampeto to yeba soki échangea ou bien Eza Kakabongo. Papa Nabiso, bonjour. Oui, voilà, Toza Wana. Toza vraiment awa. Tomoni Moro. Mokolo Biloko, Aza vraiment awa. Tu remarques un peu poser quelques questions. Puisque, Bilemo Boyebi Dendo. Sina verse. Bon, on a Sina verse. Donc, sur les Dendo, tu sais que m'a plein. Bonjour, papa. Ouais, bonjour. Pourquoi tu combo na yo? Comme on a combo d'avance au babinga ya ngoti mais comme on a pena propre ça monsieur Mbuta mandat. Monsieur Mbuta au sein de combien d'années ana commune ana quartier Kimbangu? Depuis na côté na Kimbangu déjà 6 ans et demi. 6 ans et demi déjà na Kimbangu. Ce qu'on a 6 ans et demi au Saliawa. Nini ya malamu au monde na quartier et puis nini ya mabe au monde na quartier Kimbangu? Bon.
Premièrement, pour nga ndé la kota na quartier où moninga memanga ya manga na ndia. Ouais. Tia yaka na nga pe na Sylvain na tena bi. Eza pe milieu moko na boto évoluer. Tindé na yaka planter cop na nga o. Mama cop nga ndo sala yango ti. OK. Ti na ye a kotinga na milieu na tidie na bibang. Amoni pe poye pe amdo bi ando sala pe ka cop. Na mo nga pe funa pratiquer pe ka kana sali. Copo. Donc au côté parce que mon qui eza qui peut quoi apporter moins plus non? Si. Pour le moment, il y a des simbanga. Mais pour ces bateaux sous, tout le monde a qui va jeune garçon sous, bah mon a pas ça la boya, bah mon a Sony, bah osa ba kuna, bah zoiba. Mais yo le but que yango il est sabah non? Est-ce que vraiment na 6 ans et demi on a ezaka kopom de boire bah il est sabah na yo? En tout cas pour le moment on a beaucoup de démentir. Pour le moment vraiment tina zana kimbango yango, bah opi bah yebi. Parce que ni no golo bana ba jeune, o ba ngosam sa te mon a nyos ne des arasoni. On a vu des gens qui ont enseigné. Donc il n'y a pas de sous-métier. Ceux qui vraiment que non, moi ma casse c'est ça, mon esprit. Ils allient au planter plan na yo, moi volonté on a de rolingango kaka. Évoluer. Mais au maintenir comment parce que apparemment c'est le barimer babi que on a vu frère ba bloquer zaka. Muke mati, au comprendre la stratégie nango be des fois pe aux aurapé ba perte. Voilà. On a vraiment pour te soulever, pour te le moins pour ta macasse fort. On a pour te dire, on a vu nan où il y a du sonant, pas de l'eau qui varie à nan. Ils sont beaucoup au camo, tout à $. Mais on a quoi qu'ils sont au salaire, n'est-ce pas minute on est aux abonnés. Alors qu'il m'a faut parce que on a du l'eau qui est mati pour ta sacanati. Mais quand on a lobby dans moins stratégie on a, moi maintenance on a pour maintenir un open. Donc, na dit n'engeni na okuna na mais vraiment ça va. Pour ceux qui aiment mal que nous na okupate déjà. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, courage. En tout cas, merci beaucoup. Baza vraiment mingité jeune garçon boyé. Azolo ba clair que non. Cop pendant 6 ans et demi et beaucoup là-bas na ye et puis les autres sont ngapé. En tout cas, tous continuer toujours. Donc quand tu venir Nyangara parce que ça venait mon éto quand tu as une direction lundi on a passé kuna tout la semaine déjà puis au matin à venir Bambi tu as sur quelques interviews il y a en tout cas merci beaucoup. Oui, voilà, fidèles internautes, à tous en avenir Bambili. Nous les lots autant pour la car na Kimbangu 2. Mais Kimbangu 2 mubimba te pour tellement vous les bêtis to koka kokende ti na ba Kimbangu 3 te pour na ba poto to bika kindeza la nango sont vous les bêtis ça toujours ba complication. Mais toza wana ba na pe Kimbangu solo. To me un peu opposé ba quelques questions to yeba. Mais événement nini e marqué Kimbangu nini ba ko lo ba pona quartier Kimbangu. Eza quartier Kimbangu 2 commune ya Kalamu. En tout cas, vous abonnez à Info 16, vous abonnez massivement à Info 16, vous n'allez jamais déçu. Bonjour. Bonjour. Combien un peu qu'on s'est présenté? Moi, c'est Glody Kouloué Japon, ici Mamboka.
Kisimba Mboka, nga kanga Kisimba Mboka. Oza vraiment obotami na Kimbangu, okolpe na Kimbangu. Oui, Uganda Kimbangu. Ko ba événement nini oyo et marqué ba Kimbangu oyo. Et puis changement nini oyo coach na quartier Kimbangu. Ah, changement na quartier Kimbangu changement belé. Mais à l'époque tu as un peu moi des autres mots ba kuluna. Mais pour le moment c'est ba kuluna ba souti tout comme ba intellectuel ba tout monde comme mon misala, c'est ça. Mais tu as remarqué que ceux qui voulaient bêter tout le monde va venir nion ces affaires mais que est-ce que Kimbangu akala ils sont voulu la bêter ba mai ko vendre bona ba venu. Ce qu'on est salé que les comme abou. Non, le salé peut-être do bagara mais ma belle kaka c'est le grand ma mugani ça mais Kimbangu toujours na Kimbangu toujours propre. Regarde c'est le grand ma belle kaka c'est ça. Ce qu'on a venu oyo a venu Bambili, oza venu Bambili. Ba to kala nini oyo yo ko yebisa so awa na veni Bambili kititi na lupango wana te babena oyo penza depuis Bambili zala Bambili depuis Kimbangu zaka Fokobel bato boye bazala dans na quartier o. Ouais, tout ça ba papa Jeff. Ouais. Mon père wa bouti na pas de Basanza. Ouais. On dit bakolo avenue o yebi kende Bambili zali. Oui, c'est ça. Ba yebi bena bana ba o baza Bambili bana ba botana na Bambili. Oui, nesi ba vena nga to chez Rolif ka de Paris. Ani bakolo Bambili. Voilà. Ba vena nga ziko Jijimo. Ba tanto Masauki na poto. Mais to profiter to tembla na biso comme peut to apeka na avenue na yo. En tout cas vraiment to profiter kaka to tambolaka to zo un peu moi kulu to za un peu ligne moko po to sola kaka donc bansion batikala ka zaka ipa ba vieux Jeff non ça je suis bazali bro bazali baka fa na bazana to mona bongo ba peselo ndenge Kimbangu ezali pene to comme c'est pour le moment. Donc pour ça qui na sont vous les obéta bobo comprendre que na babito bezo bunda mais de ko remarquer que non ba tout nyonso comme peut ce témoignage à malam est-ce que ça rapport na liboso ya caméra ou bien ma réalité non c'est la réalité Kimbangu ou ba ki so mo libeti e mo na kuluna bana 2 ans bana 5 ans bana ya âge non c'est ça mais pour le moment on a 2 ans à ibi qu'il faut une classe mais c'est pour moi 2 ans pour terme on a 2 ans avec une classe pour Kimbangu changer déjà son excellence bourgmestre Jean-Claude Kadima Kota kinya pena na kati ya Kimbangu voilà Simba beta boy ala souti akoma jeune Kambongo ni kopi bana balia po nous sommes tous les parents toujours bunda pour kaka tous les sabana pour notre changement dans Kimbangu Kota vraiment ce que to kende au terme c'est un peu ba place to ebi que non au penda so batali bana ba moni be Kimbangu pe kala ba profiter batela pe Kimbangu ne comment tout le monde ba mapangu mingi c'est sika donc apparemment c'est comme si ba mapangu ebelé et dans ba mapangu ebelé et tekami teke bataka ba su mingi te Kimbangu ouais bataka ba côté mais un peu mke bazali ya ba moko ah non qui me belle abi maina courir à rater cool na éviter ya sobe maina courir à la rater non on est dans encore c'est les autres peut-être ba futa na fatité na Kimbangu pour mai tokos ni c'est ça peut-être ba futa na mai mais pourquoi ko bomba vérité puisque tant mususu batu musuba ko kipe ko landa ba ko kipe ko so biso pe solution puisque Congo za mboko na biso commune à Kalamu eza commune na biso quartier na biso Kimbangu ce qui problème eza il faut que le bon parce que ba continuer attaquer la mission boy à comprendre que na milieu on eza milieu mais mai passe courant passe ouais on a constaté que eza kana moi eza kana c'est comme ça tant ya ba soit Kimba ba za kana mai ce que moi je c'est que to le basolo mais ko ba tunya kala baza koto ok non so gi lelo bena ata bato basala ba 30 ans na ba poto so ba moni ba avec non o bena bata adam bia kana kata limba mais na ngai wana za so za tuno répondre c'est ça bonjour togoya ya Rachel bonjour santé ça va ça va en tout cas to la ka bansia Kimbangu pota kaka bato ba libanda mboka bakenda ba poto kala Babi ke Kimbangu ebe bato ebite ni nokolo ba pona quartier Kimbangu de pona quartier na biso baby baby ba mai ba fulu ba makambo ebele ya bien te ba mai tozo zanga ba mai yao tozo zanga pe so courant mwana Kimbangu kasi sitenge akaya te Kimbangu baby. OK, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Babi. Parmi les anciens, il y a quartier Kimbangu de tomoni maman na biso abi Kimbangu eza lisusu ndenge ezalaka kalate.
kimbangu sombule beti ba mai comme vanda. Malgré tout babi kuluna ici là c'est confirmé vraiment babi kuluna na kimbangu ezalaka lisusu te kuluna ici là. Tozala guide na biso kulu toza toujours na avenue Bambili, toza toujours na avenue Bambili. Babi bana kimbangu nyonso o bazali banda mboka bana Bambili. Wana zomona tonton Lifeka, na mona tonton Lifeka. Babi avenue bino Bambili yango yo. C'est vraiment total en opendenge koma malheureusement ba mapango belé et tekama bata kala bazasu vraiment mingi ten bambote na biso bata kala bazaza vraiment les choses mingi te bon na to côté ba na poto on n'a pas le choix donc il faut kakato je la bino image o ya venu na bino bino batu bolingaka à la découverte eza émission na bino bolingaka mingi magibo ko mwana mongo naza toujours wana pona ko sepelisa bino toza na venu Bambili awa ebite kuluwe avenue Bambili ba scène so baza Bambili awa poto ebite tonton Lifeka pa na bango eza wa povie na tonton Lifeka aza na Paris hein aza na Paris o ezali avenue na bango te ba pe soki epana bango eza wapi za na sœur na biso en tout cas bene makemba bomo ebe makemba bio ça moi si aoteka makemba liboso lupangu babi bango baza parmi ba anciens oyo baza na avenue Bambili na Kimbangu 2 maman bonjour. Bonjour maman. Bino batu boza batu akala na avenue opi na quartier Kimbangu 2 changement nini oyo bomoni a na quartier Kimbangu 2? En tout cas na Kimbangu 2 mapango ebele peut-être tekame. OK. Bana na joie ba na Bambili ya mitupasi. Babanga mikolote ba impoli koloba donc n'importe quoi. Mais en tout cas, bolingo auto salaki nango kala. Bana Bambili. En tout cas, ça la lisusuté. Et ça qui liboso soki ekweli muninga. Bino nyonso bokosangana mais bolingo wana. Ça la lisusuté. Donc ezali lisusuté parce que batu mingi akala balonga yango mte sala bongo. Batu mingi akala bakende to tikala na batu ya sika mais batu nga sika o baya ya. Ba message nde bonda sala te. En tout cas, merci beaucoup. Ils ont bateau Bolando libanda mboka bana Bambili pe bele ba Rolanda yo bana ya Kimbangu. Ni ne kolo bana bano ba libanda po za pas venir na bango. Bon, na pesika bango bambote kaka pena donc belé. Poza mda obora libanga te. Ah, basali belé donc moi na boaka exact. Voilà. Belé. OK. Belé penza. Donc toi aussi ça 2020 ba bonne année mais peut-être moi ba bonne année, ba bonne fête. Na souhaité que bango ba nini ba bonne année mais 2020 oyo et si les biso ma bête malade corona oui. Et je mokili mo be ma metolingi na 2021 et ça la année moko donc il y a grâce maladie oyo ekende. Voilà, merci beaucoup maman. En tout cas, merci beaucoup maman. Eza vraiment gentil. Au moins ninga lobi ke bolingo et si là parce que ba te belé akala ba longa miso ba te kama pangu miso ba voyageur. Donc quartier avenue Senga boza bon moko. Donc eza vraiment important. Quand maman a outil vraiment koloba eza vraiment capital. Tozo tambola kaka na avenue Bambili. Toza na avenue Bambili. Toza avenue Bambili, avenue avie nanga tonton Lifeka. Avenue avie nanga tonton Lifeka depuis Paris. Babi moko mon vieux Luki Blanchard de Bruxelles. Mon vieux Luki Blanchard de Bruxelles. Toza toujours na avenue Bambili. Awa toza toujours kaka. Kotambola na avenue Bambili. Tokomi na côté ya yemoko tonton Lifeka. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup. Toza toujours Kotambola na avenue Bambili. Bon moi totambola na avenue Bambili na moni pe jeune frère na biso awa. Bonjour. Bonjour sir. On repère so kombo na yo. Comment on va John Benteke? Obotem na Kimbangu bien ozaka oya Kimbangu ya. Na botami na limité na 7e na yeka ko ya po lupangu na biso mfeza. Ah donc bosombi donc bato bazolo baki non bato mingi ya kala bateka teka mapangu bato msuba soma mapangu do bino bosomba ki yango boye.
biso to soma lupango kala déjà c'est écoute famille Mobutu e fanda e bano fanda chez biso to soma déjà kala tant bango balungwe nesiko bakoko na biso ba yo soma espace les biso to yo te ka ti o ya ndambo ne to tikala na ndambo d'accord siko tant bato baza ko implorer que babi avenir bambili o bolingo ezate ba jeune garçon baza ben poli ba têtu donc to ebité pona yo ko lo ba neton que jeune bon c'est mingi ya olobe ate na sens ni mutu na mutane éducation ya botama na moshi bango baza basongi songi msuba basongi songi te bon ebele baza basongi songi ba jeune ebele baza babulana ti bakulu ba bato mo baluka mbongo biso ta bato mo to luka mbongo ya n'importe quel jeune na bambili nyon surtout basaka bongo songi po ba généraliser bino babi ba jeune na bambili ba têtu ben poli to ebité bazo ba soki kulune si là tant que tout le monde qui bana ben poli baza est-ce que quand dobi que c'est des bana éducation mais ce que maman témoigner bon implorer bongo et goza pe ba ben poli bazali em sou yozana polité même sou bazali bon si et goza la po ezanga te boso bango ba chaka bambili boso ba ti batali siko ba niveau ba bumbu ba selemba ba makala ba voilà ba lobani OK donc ya na ngoka makambo c'est malamu nini oyo kutana kimbangu na quartier Kimbangu de et non commune mais na quartier Kimbangu de au debo côté là on a malamu oyo au monaka et puis là on a mabe oyo remarquant donc elo wa malamu ngana mona parce que ça là nga bien so na matina quoi basi na nga bali fondende basala moi j'ai mo boye nga pe na vandi na jupe bouteille na meli pension na zungi en plus so na zungi subu natali bona mona quartier na biso ya propre atambule beti ma etele maté so na la chata basket nga coach na poto bandane bandile kuna tanga nde na komi yango les grands comme bendanga abi quartier na bango dinda te botanga nde na komi na oti déjà depuis ngende na ye nyangara na esiko bambili donc na matana masiko na matabo na mabondo avec na bino ngo est-ce que ba jeune boko ko tele mate pona ko bongisa ba veni na bino bon na ko loba ndeni ba mambo fungami batasika ba ye bele bango ndi mtu bosa ba biloka bo OK awozo ambule beta za fungoli mai na ye ya douche na ya toilette na ye ba nini ekiti yango ko mo pesa ba ko vanda canalisation bodo canalisation pe zapete do mingi ya koloba ko te ate sia yo mo de ya ozali mwana yo mo ozo mona de ba mamba d'accord mingi ya loba te en tout cas merci beaucoup bamboto pesa na nani na yebi ke bato ba landa yo bato baza bebe libale libanda pe belé mo bamboto pesa la bien na pesi ya liboso mbote na papa na nga shika ko lifeka na poto voilà ya deuxième la vie na nga bente kijuko pour na pesi papa biso Jean-Claude Mbote ya mimili le sikaza Mbote ser na nga produit pesi Mbote na yo mo souci na nga magi ba fossette ya Mbote. Merci beaucoup Kouloué. Comme on a venu Bondo, tous on venu Bondo, bon on a place de télémiawa, Kouloué un peu guide na biso, avec un peu expliquer biso, tous on précisément côté nini lo ni marquant un peu côté on. OK. Toi na Bondo, si précisément na hôtel Luta. Hôtel où Rinia, où bajika ba yebi, et bana ki mangu ya solo ba yebi, hôtel Luta yango. Et fonctionne quand il est là? Oui, si, fonctionne très bien. Toujours beaucoup Taka, hôtel Luta. À part Yango? Oui, c'est ça. À part Luta? Toi, c'est un hôtel du quartier, mais il y a un hôtel, mais et Koufa, il y a un appartement. Ah, d'accord. Là, c'est ça, c'est ça. Moi, tu as un hôtel comme moi. C'est hôtel Luta. Ce que donc, na Kimbangu, ben blanc, ma casse, Monisca, Kosalate, na quartier Kimbangu. Apparemment, Bablo venait Zazaf matin. Ah ouais, si, Bablo il a sauté. Ouais, c'est ça. Parce que là, on est ça là, bongo. Bah prêtre, bah zate, pour na kotonga. Bah to bah somba. Pourquoi bah ça bloque ma longa tekas? Ok, non. Bah tout bah somba, bah ça bah venir tout le monde qui mange. Ok. Ça colo qui mange, tant que ton avec na ma belle qui mange. Na ton peut-être hôtel, na ton peut-être Zo simba quartier qui mange zakara ma sœur bonde. Bongo te Kouloué. Il faut botter ma sœur. Non, botter ma sœur tu mais et bien botter ma sœur bazali c'est ça. Peut-être que chance on a tiré botter pas ma sœur. Oui, c'est ça. Tu connais le kolo bana bato ba wala na biso bazali bana mboka bana Kimbangu. Bolingo sila pourquoi boka bona pourquoi nini kaka. Hein, vous savez que bolingo ça bien na quartier faut bolingo ça là. Moto a koufeli bolandi pourquoi bino ka sou bongote.
Ok, na évité maman peut-être mboka bakina chez ça, on va aider c'est ça. Au mère le bien coucher boulou ya shooter ça. Boulou za mbongo te boulou za OK, allo, ah ça bien c'est ça. Eh ba parisien nini ou bien ba ndoni oyebi o baza bana ba vrai bana kimbangu o bazali bana mboka. On a mincho ba sunga pe ba ndeko na ba tika na kimbangu ba ndeko na banga famille biologique te mais na quartier soko ki mo événement ba ça pe mo ba geste pour de mona ngo pe. Ouais mais na na les événements que j'aime beaucoup. Événement to sika ko lifeka. Ko sunga de 100%. Même si na mwana na ba ndeko to kimbangu sunga ka. Mais où est-ce qu'on a mis ça? Ailleurs, mais je n'aime même pas éviter que ma vie là-bas c'est ça. On a vu quand tout le monde, on a osé gâter, c'est ça. Mais elle a dit que c'est ça. Donc en tout cas, merci beaucoup. Toujours continuer toujours au Tambola. Bon, on a qui est au Tambola, kaka. Tout là, Sabino Avenue Bondo. Avenue Bondo. On a toute direction. Oui, 7e mairie. Autour de la direction 7e rue et puis au lundi au Matasco. Direction 4e mairie. Direction 4e rue, bon voilà. Au Matasco direction 4e rue, est-ce hôpital à maternité ma sœur Isali et puis oui, voilà, fidèle, c'est un autre awa. Toujours l'avenue Bondo. Toujours la maternité à Bondeko ya Bondo. Maternité au Banagnon soit Kimbangu. Si ba baza ba libanda bambo ke bébé ba bota na maternité oyo. Donc la maternité moko ya kala depuis ezala donc yom de sunga pe ba to mingi koto to za hôpital na biso ezali boso pour les aveka ya Bondeko kaka ya Bondo. Est-ce que ba soigner ba to mingi ba tuberculose. Donc ils ont vraiment ba hôpital clé où ils ont reconnu na quartier Kimbangu D na habité kulu na tuni so abota matenta Bondo ba bota matenta Bondo te ya sorobe oui c'est la bota matenta Bondo te en tout cas voilà pour moi matenta Bondo toujours na avenue Bondo toujours vraiment na avenue Bondo matenta Bondo centre de santé et si ka ba soignaka vraiment batou bana nyonso Kimbangu o bazali banda mboka o ba yebi ba venu o ba mona ke toujours la savane maternité Bondo au centre de santé calme et na batamobulu te ya voilà pesa kitoko ce qu'on venu ni za batamobulu parmi ba venu so Kimbangu de to na ebango te na ebika keza kitoko koto to za très bien voilà merci beaucoup en tout cas merci beaucoup bomoni la grande Abi Claire que non avenir calme za venir Bondo. Et puis ils ont venu pour les avantages et belé hôpitaux ils ont vraiment et dans quartier vraiment makasi talaka ba ma sœur ko deux bana ya bano bazaka na malnutrition ils ont parmi hôpital oyo ezo songa vraiment en plus na prix nango ils ont pris mon vraiment abordable pour na kobotisa en tout cas merci beaucoup to continuer ko tamla to bima bombine lengi ça pour na lelo to suka kana bambine lengi ça puisque tellement vous les bêtis moyen to kende musika ezate mais to na kuna kulu etant to sala deuxième partie na biso ya Kimbangu de to meka un peu ko kita na ba cesse kuna to s'arrêter puisque mvula ndenge beti to kwa kokota ba côté msuste. En tout cas, bon, on a venu Bondo Tinelenge, ça plutôt que Tsi Bambili. Bon, on a trouvé quelques interviews na Avenue Bambini Lengi, ça merci. Vraiment fidèles internautes, on a toujours continué na Kotambola, na quartier Kimbangu de Bomoni avenue Ngende, Bomoni avenue Nyangara, Bomoni Bambili, Bomoni Bondo. Tosuki na veni Bondo puisque na esi bloqué vous les bêtis moi ko kene ba musika vraiment ezate nzamba za malamu tant bato ba Kimbangu ezaka ndenge zalaka na marque mo ba kuluna ba makambo ebele ba trop ba loba mabe na quartier Kimbangu bomoni bato ba défendre ngo mais na kuta pe na armée rouge moko pour armée rouge bana Kimbangu partout baza baby armée rouge c'est là ka combo moko en tout cas soko ki armée rouge Oroba na mbangu banda tina aéroport ko ta simate to ko desko na moko na bango to yeba peso ki armée rouge ango ezalaka nde bazalaka kala ou bien bakima buluo babe mikolo za be buluo te mikolo ba ko sabilanga ba stopper pona bakangi bango bele bakei to ndenge nini na moni mo maître Jean Paul
lokolo yete soka beto lokolo oko sauter tikuna. Bonjour maître Jean. Bonjour Magui Bokungu mwana mongo. En tout cas na CP vraiment comme on po na tamboli na quartier chance pe sourire nga na kutenu na coin awa. Na habité yo zaki armée rouge boyebi ndenge sango kenda na habité quartier Kimbangu ndenge bato ba qualifiango à partir de la musique. Na ndenge bato ba ebelaka armée rouge o esaka rage. Ni n'échanger. Est-ce que vous avez le mot échangé? Vraiment, merci pour la parole. Beaucoup Magui. Moni lisolo oyo ya Kimbangu. Eza lisolo motori ko betango debout boyetu. Vraiment dans ce na yo so ko ko pesa ngatan. Ya tout tata mo endroit mo approprié. To vanda na meke un peu pour éclaircir na bandiro na biso. Ba oyo bazora Kimbangu ya bandenyo ba yokela. Moni eza mutu mususu pono ye ba faut vendre na. Voilà. Parce que Kimbangu soki ezaki vraiment quartier ya mabe ya kokoleka au mona tabu tout moko. Les arabes quartier mabe en fait. Bon, ezaki quartier ya mabe vraiment mais un des quartiers ya ba revendicateur. Ah bon, ezaki ko revendiquer nini na Kimbangu ngo? Ezaki ko revendiquer ba droit na biso. Ça se fait partout, ça se fait partout. Moi je ne pense pas que pas na bino inconnu moi ko ya boyer. En tout cas, merci beaucoup. Il faut que nous place tout vendre, tout ça mettre jambe, tout ça na guide dans la couleur de tam saga. En tout cas mettre jambe, le place tout vendre comme ça. Tout prendre benan teke, pour tout coûter na yemei. Tout prendre benan teke, aban na biso la musisa. Pe amata na biso ba tu vas comprendre. En tout cas merci beaucoup à suivre tout le place au vent. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.